Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo imaginez dans l'hôpital, visite ça à 15 heures. Na yo mobali, na yo mama, na libota, bokota à 15 heures. 17 heures, visiteur nyonso libanda. Donc malade azarate. Azate. Nyonso libanda. So yo komi bakisi. Mais mon toaso bela liga senga mai makamu nyonso bango mo ba infirmière na kati ne basala ka. C'est déjà ça pour la classe. Comprendre. Tu peux effet caracé de 15h à 17h ndenge bokei bokoya lobi 15h. Beli to kenda na hôpital oyo docteur aolo balingala ngana lo balinga to docteur ba français. Pas comprendre. Comprendre. Nde sika bandeko na biso bazali tango baolo ba ke hôpital bokaza te ke hôpital ba tiaki ba négliger ki miraye santé ba négliger ki le hôpital ezalaki bien. Mais biso kaka nde biso mayele na biso nde to zalelaka. To lingration mutu abeli to memena hôpital na biso bato mangala. Voilà. Gazo on a quitté ça va. Vraiment papa masumu azawana, Serge Oxygène azawana, ngana azawana, Chopia Zali, Bijou la Reine Azali, Ange Maïcha, Minika Bongo. Donc azawana. Kasi mutamoni ke alingati na quelque chose na ye, abengi bakoko batwana ba. Moi des autres de vos alateurs par Olie fufu, oyoki musique, obini, nzoka ndende konoko na zaya kukufa pona nini faut que les 15. Voilà. Nde sika tozo kapasi. Atanga so na zaki na Rwanda, ngala lingatia apate te ni ba konta ba mwini. Alors c'est très important. Photo wana botie la miniature, eza papa Carlos bati papa. Eza papa wana responsable à bato za pasteur. Mais à la troupe na ya théâtre. Mais la monde na ba émission na bino bosi papa ya batu, pasteur bo ko kimisa ba ndimi na église, ba mona pasteur moins sérieux. Botie la miniature. Wala yete. Donc on met la tchela tchela donc on a pas que l'artiste est bon miraisa makundola eli susu bacha moto susu batumbaka ndenge toyebeli ndenge toyoka kasi na mona te mais to va na mboka ngoti kasi préciser bien toyoka ka oui donc na se mira imela mai te na linga mai te biloko kolia ne pala na yo pondu Gabriel nasombi nyama zamba naona mapondu naota nyama zamba koya te nazoya boya kolia makina ndaka mira. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectant le Nord. Une seule adresse, au numéro 1000 sur la route de Matadi, commune de Ngaliema. À Matongé, la magie d'organiser un mariage de rêve s'appelle Exodus. Exodus vous offre deux grandes salles de fête pour vos cérémonies inoubliables. On ne triche pas dans l'art. Devenir musicien professionnel à Kinshasa est désormais possible. Plus question d'aller enregistrer en Europe. Exodus vous apporte la solution. Un studio d'enregistrement professionnel au standard international. Une salle de répétition où tout y est. À Matongé, retrouvez Exodus au numéro 10A, avenue Ikelemba, commune de Kalamou. Contact plus 243 81 91 51 440. Exodus, toujours rendre réel vos rêves. On est hôpital pour Angolais là. Eza ba tunyon, mais ce que le ba hôpital privé la bango ya minene. Ba travailler rebelle ba sala pour ba sala ka ba Angolais. Vous comprenez?
eloko na liboso ezali par exemple minoko ya mboka ndenge bango aolo banana ndenge bakite bozo yokana malamu et ya déjà ça a des défauts yango biso mesala soki mutu abeli tokenda na hôpital oyo docteur aolo balingala ngana aolo balinga to docteur aolo ba français comprendre nde esika bandeko na biso bazali ntango baolo bake hôpital bokaza teke hôpital batiaki banégligeaki miraye santé banégligeaki leki hôpital ezalaki bien mais biso kaka nde biso mayele na biso ndenge tozalelaka tolingaka soki moto abeli tomemai na hôpital na biso bato mangala alors lokola azali na hôpital wana kuna visite ezalaka yo imagine na hôpital visite ezalaka 15 heures na yo mobali na yo mama na libota bokotaka 15 heures 17 heures visiteur nyonso libanda aza te bino nyonso libanda so ekomi bakisi moto azobela lingi asenga mai makambo nyonso bango mo bainfirmiere na kati nde basalaka c'est déjà eza kotia la classe comprendre siko efe kaka ke de 15 heures na ndenge 17 heures ndenge bokei bokoya lobi 15 heures biso siko tomesani bongo toomona bongo nire suivi eza te prévane akufaki lobi mardi na 3 heures lokola visite ezalaka 15 heures bato bayepe bango na 15 heures donc pour kopana ndeko no akufi ozwi ta omeliti olie fufu oyoki miziki obini nzoka nde ndeko noko naza ya kokufa mpo na nini faut kende 15 heures nde esika tozoyoka pasi atanga so nazali na lwanda nalingai nalinga te apatete baza bato mwini mama étoile na kati ete idée ya komema ye hôpital idée d'abord ya komemi hôpital wana oyo déjà oyebi eza bien mais opesi mwa baraison oyo ezalaka bolingaka mpena hôpital yango te no namemaki hôpital wana parce que bino kuna bon yayeba ete hôpital wana ye aza ngolais aza ngolais akomona yango normal moto yango mobali na ye oui aza angolais bongo kuna mama mira azalaki na motu te oyo azalaki pembeni pamba na ye te mira azalaki na ndako na ye moko na mbali kabambali kabambali voilà otolobela omoka epeni loko moka bato baoloba wana mirai mobali wana mobali wana ya bato mpe na ye leki na epe azwi mobali wana ya bato c'est tout ça mobali wana azalaki ya bato te mobali ya mirai abimine mpe na problème kaka nde peut-être apeselaki mbongo te mais bazali tinga na ndenge nga naza na Kinshasa wana asali 2 ans banda na yaki mirai natikaki te na mobali na baza na ndako bandako moko baka ndako moko bavandaka ndako moko ndenge mwasi na mobali bazalaka problème ezaka peut-être bakomaki na étape nano ya kopesa akomaki na étape ya kopesa mbongo ya libala ti et puis ndenge babande kokende na ndenge nayebeli mobali wana alingaki apesa mpo bazali na baprojet na bango lelo mobali yango azala bato ebele bazokondamne tomona bavideo comment est-ce que bato bakomenace bavideo ezocircule bapage epuis na bachaîne ebele ya youtube yo mo moto oinsinue un peu eloko yango qu'il paraît mobali wana abimi na ndeko moko azalaki poche ya mama Mireille nde choc wana mama Mireille akufi yango te nde memi eti na hôpital nde lelo toloba akufi mandeko liwa eza liwa omoni na mokili oyo basi ebele bakanga mpe mibali na bango na basi naza na témoin tanzo bate wi abimaki ne boye na oki koloba yango te mpo ngai na misu na ngai boye na moni yango mais ndenge oyo bakaka ke mibali ebele mpe babima na basi mosusu basi na bango mpe bawiki ke mobali nga abimaka na mobali nga nayeba koki libota mosusu mwasi ya libala mobali asekeleki na ye propre ya libo moko akufa te eza liwa po soki mpe nzambe alingaki te akufa alinga akufa te donc nzambe azwi na maloba na yo mpeso otali mpe traitement azali mpe na hôpital ya bien na maloba na yo olobi hôpital wana bato ebele bapense ke mama Mireille akufi na cyber parce que kala ezalaki hôpital ya notre côté napesa église voilà c'est très important ntango bato bakoyaka sanator nayebi bato ezali ti biso awa na Kinshasa bayebi biso moto akufi awa ezalaka sana bamoko sana cyber mutu bamo ezala bongo ok esi elongwa akufi na nini tension epesi sika mama etoala la question moko par rapport yo moto vana mpe na mama ya biso na ngola kuna elo ni enokimise kongo nayebi te bosololaka yango mpe est ce que azalaki na renki na mutu est ce que azalaki na nyongo wana ifolanda kotemera azali vandaki na ye kuna voilà mama étoile
oza moto pe ozalaki na mama Mireille na Angola et puis bosali nde mosala na Kinshasa awa rencontre na yo d'abord parce que tokie na témoignage et okutana no na mama Mireille ezalaki ndenge nga nakutana na Mireille epa major Bisadi na bantondi ozwani mpe bantondi ebele esaki toyebana ntango mpe basirima bandoki bachine eye kosala mpe soki ake chine aye abengi mpe nga ekole na ye na bilamba nake na ndako na ye moko azalaka nango kote boya nani na kote ya sport awa na kote ya Kowet oke mpe okoni bilamba okopona ozofuta ye mbongo ndambo avant kotaka eza bilamba na baboutique biso bandoki eza na ndako boponi ezalaka na mobongo mais ntango toye kokóma na Angola tema tozalaki bandako pembeni nde Mireille kokóma oyo passion nazoyoka siko sikoyo nde Mireille okóma passion nazoyoka sikoyo akomaki siko ser akomaki ndeko na nga nakoki kolamuka ntongo te motu ekota tokutana na Mireille te parce que na bandoki elia kuna tema ye moko mpe ayebi ke Étoile alingaka mpenza kolamba te azalaki soki kaka alambi mbala moko abenginga soki alambi biloko ebengano na ye te akolia te ifo abenga nga minjoto azalaki ko azanga ne nyonso me biloko kolamba nazwebisa Mireille boni malewa kolamba na kolamba soko ke na ndako ya Mireille olie na biere kapuka na ye puka obie nini na eka donc nase Mireille melaka mai te nalingaka mai te biloko akolia nde vana na yo sokalambi pondu gabriel nasombi nyama zamba naolamba pondu naotya nyama zamba okoya te nazoyaake na ndako ya Mireille nake olia nyama zamba ayebi kolamba ya kosakana te. Ça fait très mal, je pense que votre voix vous comprendra. olekisaka journée awa tika nini ya miliki yango be nalekisaka journée awa namelaka ntina ntango nanga awa naye kolia mpona nini ya miliki nanga yaka omelaka mpe ti awa nini ya miliki monene azwi yango etikali natiki yango nakomi soko 6 heures si nakomi mindoka ata ozwaki miliki yango tongo boye tongo baki famille malgré bakoma mikemike ezalaka te Mireille azalaki na caractère moko sipote mpe ifo ozala azalaka biloko moko ya koningana soki tozala baba alinga bina nga soki bazolinga bongo te titokabola tokobebana kaka Mireille vanda nakovanda kuvanda boni bodisite ezali bodisite teke oyo ya koyinana te ya ndenge famille ezalaka ndenge famille ezalaka. Voilà. Merci beaucoup. Ça doit comprendre l'émission. Voilà. Maman Étoile, il faut le tikayo parce que ça fait très mal. Ça fait très mal. Voilà, va bon comprendre. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Maman Étoile, ça fait très mal. Je pense que va te bêler, va comprendre parce que même dans Angola, vous avez maman la biche Étoile. La part de Binomobo, je pense qu'à tout faire un lobby, la disponibilité aussi, la disposition niveau par rapport à maman la biche. Est-ce qu'il y a Kinshasa? Est-ce que voilà, c'est très important. Photo wana botie la miniature. Eza papa Carlos, wana responsable à bateau ça pasteur. Mais à la troupe là ya théâtre. Mais la monde na ba émission na bino bosi papa ya batou, pasteur bo ko kimse bandi na église, pas mon pasteur moins sérieux. Botie la miniature. Voilà yete. Wana botie Carlos Massamba yete olongola na photo na bino yete. Voilà. Maman, la disponibilité. Voilà.
est-ce que maman Mireille corps na ekoyawa to bakolela mpa na ngola yango tozosambela tozobunda eya po soki ye te Mireille so akundami kuna esili mais awa soki bakundi awa ndenge ezalaka batie mpe na place des artistes kuna ekosala bien papa honoré papa mosalo asali voilà bakosunga biso ekosala bien makasi kombo ye mpe tikala wana tokundi ye awa atiki mwana moko ya mwasi marte akoki kovanda mpe bwe moko mosusu ake na simetiere ake etala mama na ye oso bokundi ye kuna face à la caméra bato baolanda yo bakonzi bakolanda yo parce que botekaka mpe culture na biso sans vraiment photo marquele yango et vous êtes vraiment dans l'obligation obligé à reçu bino parce que par rapport à mosala bosala nira esa bato baye et puis bato bele pena bakolela message ni okolancer na bakonzi ya mboka bato basoutenaka bino parce que bona posa matanga mama na biso mira esa ya face à la caméra mama étoile basunga biso kate basunga voilà ebebe utangola yawa tosinga na biso soki ndenge nini te ndenge asi akufi biso moko tokoka te bango mwana basenga oyo biso tosangisaka ekokoka te basunga biso kaka ebebeya tolela ye awa tokunda ye awa jour mpe moto wana posaki etala ye ake simetiere ake etala ye donc voilà yango wana kaka aya yango tosengi kaka basunga biso kora bire yeya apese monene makasi biso bagabriel totala miraisa na tv totala miraisa na tv asali mingi na Congo asepelisi bato nakokokunda mabongo te na Angola kokunda mabongo te kokunda Angola ngo pesa so bakundi yo ezaka pe makambo ebele nayoka bakundolaka so bato te bakundolaka bato ezaka ta nango bakundolaka so bato basana osuni toyebaka te batie motu mosusu donc ozala mpasi mpona artiste monene bongo miraisa bakundola ye lisusu batia motu mosusu batumbaka ndenge toyebeli ndenge toyokaka kasi namona te mais tovai na mboka moti kasi précise bien toyokaka oui voilà toyoka ngo mpona bango moko ti yaka bimakambo nyonso matanga eza na maboko ya nani bato bazokanisa ngo na Kinshasa wa vraiment papa masumu aza wana Serge Oxygène aza wana nga naza wana Muchopi azali Bijou la Reine azali Ange Maïcha Mimi Kabongo donc naza wana kasi moto amoni ke alinga tinda quelque chose na ye abengi bakokwa bato wana moi des autres bozala te par rapport ke oyo est-ce que aurait belé motu moko ozala te azwa ngo nyonso po esimba te esimba te donc bato orange mani baza bato airtel mani baza bato vodacom tosala wana po baza na poto bakokokontakte mpe ngai natie na bango kokota donc mbongo ekoya nango bato ya poto bazaka so atindi mbongo nini aosala to ayebisa moto mosusu ke natindaki banga bongo voilà ekoma nango merci beaucoup yaka bi twana moma ya pe moma ya matanga tokolela tolibela bapolémike te message ekozala nini na bacomédien tolongwa na baronki nini ti tout ça message ekozala nini par rapport ya matanga ya mama na biso Miraisa bon message eza kaka ekosalanga mpasi nde tozosa bato na bagroupe omona bato bazokite o te tolingi na biso te ekobota baproblème ekobota baproblème te tomeka nano toro tokotisi mpe mpenza ekoti tokotisi mpe tolingi na biso susu te bato bayaka bafingi oyo bayaka bafingi oyo tokotisi mpenza mpe donc matanga ya Miraisa ekoleka nango bien bakomédie bakosingana te voice mpe kobima te te voice mpe ate ebimi esala biso ebomaka mpe motu te mpe lisasi te ozo comprendre mais ça message de conscience pas la bino moko ya Gabi voilà ça message de conscience pas la bino moko parce que tona moment ya matanga bato boko senga ba soutenir bino ebele mpe baboyaka par rapport bamakambo eleka na bamatanga ebele bavoice inutile tout ça ça fait message ya conscience voilà sikoyo vraiment so otali baartiste nyonso vraiment omoni ke ça va voilà moi conscience ça va message wana ezali basunga kaka poso oboyi kosunga mpona bamessage wana eza neti osoutenir Miraisa te bamessage na kosoutenir moto akufi eza eloko moko te oyo otindi opesi moto bamessage te opesi moto abetisi te osungi Miraisa asepelisa bino olingi tokunda ye malamu ata bamessage ezali balanda wana te ata tiko elobaka te nani asi atumba mwana na ye na kati ya ndako ya moto po ye moto atumbi yango azalaka te donc ata mabe ezali balemba biso kaka te
po biso ndenge toza boye bango ifo bazala kaka tolinga te balanda wana te oyo aza nango afungola motema bapesa tosangisa ya motu eza wa mira ya tokunda ye awa po asi akufi deja oyo ezalaki boye eza mpona bana eza mpona boye eza biloko moko eza na ntina te mira si akufi. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je pense que va te belle balinga l'artiste la maman. Ah, Koufi, attends, tout ça mieux. Ça fait très mal. Voilà, maintenant comme voilà, merci beaucoup. Voilà. Maman Étoile, ça fait très mal. Je pense que va te bêler, va comprendre parce que même dans Angola, vous avez maman la vie Étoile. La part de Binomobo, je pense qu'elle a pu faire un lobby. Ma disponibilité aussi, ma disposition aussi par rapport à maman la vie. Est-ce qu'il y a Kinshasa? Est-ce que voilà, c'est très important. Photo wana botie la miniature. Eza papa Carlos, wana responsable à bato aza pasteur. Mais à la troupe na ya théâtre. Mais na moni na ba émission na bino bosi papa ya batu, pasteur bo ko kimisa bandimi na église, ba mona pasteur moins sérieux. Botie la miniature. Wala yete. Wana botie Carlos Massamba yete olongola na mafoto na bino yete. Voilà. Maman, la disponibilité voilà. Est-ce que maman Mireille Corna Ekoyawa ou Barolé non Kanangola? Yango tozo sambela tozo bunda et ya poso ke yete. Mireille soit condamné pour la esime. Mais awa se bakundi awa ndenge zalaka ba tiepe la place des artistes kuna. Bon, honoré papa, Moussalo Assali. Voilà. Face à la caméra, parce que côté grappé culture, sans vraiment photo marquée en haut. Et vous êtes vraiment dans l'obligation obligé à recevoir ma bino parce que par rapport à Moussalo Borosala, venir à ça, Batoubaye, et puis Batoubaye, il y a là. Message n'y a pas lancé dans la Konzi Amboka, Batouba soutenir à Bino parce que bon, on a posé ma femme à maman du sommet à ça. Face à la caméra, maman Étoile. Voilà. Et bien, mais où t'as roulé à Tosir à la mission de ce qui est dignité. Dégagé à Kofi. Biso moto kokate bango mona basenga o biso sangisaka ekokate basuka biso kaka ebebeya tolela ye awa tokunda ye awa jour mpe moto wana naposaka etala ye ake cimetière ake etala ye donc voilà yango wana kaka aya yango tosengi kaka basuka biso kora bire yeya apese monene makasi biso bagabriel totalamila eza na tv totalamila eza na tv asali mingi na Congo asepelisi bato nakokokunda mabongo te na Angola kokunda mabongo te mpe kokunda Angola ngo pesa so bakundi yo ezala mpe makambo ebelebele nayokaka bakundolaka so bato te bakundolaka bato ezalaka ta nango bakundolaka so bato basana osuni toyebaka te batie motu mosusu donc ozala mpasi mpona artiste monene bongo miraisa bakundola ye lisusu batia motu mosusu batumbaka ndenge toyebeli ndenge toyokaka kasi namona te mais tovai na mboka moti kasi précisez bien toyokaka oui voilà toyoka ngo mpona bango moko ti yaka bimaka nyonso matanga eza na maboko ya nani bato bazokanisa ngo na Kinshasa wa vraiment papa Masumu aza wana Serge Oxygène aza wana nga naza wana Muchopi azali Bijou la Reine azali Ange Maïcha Minika Bongo donc naza wana kasi mutamoni ke alinga tika quelque chose na ye abengi bakokwa bato wana moi des autres vos alateurs maman Étoile na kati ete
idée ya komema hôpital et ya congolais disons voilà idée d'abord ya komema hôpital wana oyo déjà olobi eza bien mais opesi mwa baraison oyo ezalaka bolingaka mpena hôpital yango te nga namemaki hôpital wana parce que bino kuna bon yayeba ete hôpital wana ye aza angolais akomona yango normal moto yango mobali na ye oui aza angolais kuna mama Mireille azalaki na motu te oyo azalaki pembeni pamba na ye Mireille azalaki na ndako na ye moko na mobali kabambali kabambali voilà otolo belo moko bengi lo moko bato baoloba wana Mireille mobali wana ya mobali wana ya bato pe na ye leki ne pe ajuye mobali wana ya bato c'est tout ça mobali wana azalaki ya bato te mobali ya Mireille abimine pe na problème kaka nde peut-être apeselaki mbongo te ok mais bazalaki tinga na ndenga naza na Kinshasa wana asali 2 ans banda na yaki Mireille natikaki te na mobali baza na ndako bandako moko baka ndako moko bavandaka ndako moko ndenge mwasi na mobali bazalaka problème ezaka peut-être bakomaki na étape nano ya kopesa akomaki na étape ya kopesa mbongo ya libala te et puis ndenge babande kokende na ndenge nayebeli mobali wana alingaki apesa mpo bazali na baprojet na bango lelo mobali yango aza bato ebele bazokondamne tomona bavideo comment est-ce que bato bakomenace bavideo ezocircule na bapage epuis na bachaîne ebele ya youtube yo mo moto oinsinue un peu eloko yango ke il paraît mobali wana abimi na ndeko moko azalaki poche ya mama Mireille nde choc wana mama Mireille akufi yango te nde memi eti na hôpital nde lelo toloba akufi mandeko liwa eza liwa omoni na mokili oyo basi ebele bakanga mpe mibali na bango na basi naza na témoignage tanzo bate wi abimaki ne boye na oki koloba yango te mpo ngai na miso na nga boye namoni yango mais ndenge oyo bakaka ke mibali ebele mpe babima na basi mosusu basi na bango mpe bawiki ke mobali nanga abimaka na mobali nga nayebaka tu libota mosusu mwasi ya libala mobali ne asekeleki ne propre ya libo moko akofa te eza liwa po soki mpe nzambe alingaki te akufa alinga kufa te donc nzambe azwi na maloba na yo mpe soki otali mpe traitement azali mpe na hôpital ya bien na maloba na yo olobi hôpital wana bato ebele bapense ke mama Mireille akufi na tiber parce que kala ezalaki hôpital yango traité voilà c'est très important ntango bato bakoyaka sanator nayebi bato ezali ti biso awa na kisa bayebi so moto akufi awa ezalaka sana bamoko sana tiber mutu bamo ezala bongo ok esi elongwa tension epesi sika mama etolala question moko par rapport yo moto vana mpe na mama ya biso na ngola kuna elo ni enokimise kongo nayebi te bosololaka ngo mpe estce azalaki na renki na mutu estce azalaki na nyongo wana ifolanda kotemera azali vandaki na ye kuna voilà mama étoile oza moto mpe ozalaki na mama Mireille na Angola et puis bosali nde mosala na Kinshasa awa rencontre na yo d'abord parce que tokei na témoignage et kokutana no na mama Mireille ezalaki nga nakutana na Mireille epa major bisani na banzondi ozwani mpe banzondinga ebele esaki toyebana ntango mpe basirona bandoki bachine ekosala mpe soki ake chine aye abengi mpe ngai ekole na ye naye na bilamba nake na ndako na ye moko azalaka nango kote boye nani na kote ya sport na kote ya Kowet oke mpe okoni bilamba okopona ozofuta ye mbongo ndambo avant kotaka etia bilamba na baboutique biso bandoki eza na ndako boponi ezalaka na nobongo mais ntango toye kokóma na Angola tema tozalaki bandako pembeni nde Mireille ekokóma oyo passion nazoyoka siko sikoyo nde Mireille ekoma passion nazoyoka sikoyo akomaki siko ser akomaki ndeko na nga nakoki kolamuka ntongo te motu ekota tokutana na Mireille te parce que na bandi okelia kuna tema ye moko mpe ayebi ke Etoile alingaka mpenza kolamba te azalaki soki kaka alambi mbala moko abenginga soki alambi biloko ebengano na ye te akolia te ifo abenga nga minjoto azalaki ko azanga ne nyonso me biloko kolamba nazobisa Mireille boni malewa kolamba na kolamba soki oke na ndako ya Mireille okolia olie na biere kapuka na ye mbuka obie nini na etenaki olia nyama zamba ayebi kolamba ya kosakana te
Ça fait très mal. Je pense que votre frère vous comprendra. Voilà. olekisaka journée awa tika liya miliki yango ngabe nalekisaka journée ame namelaka tika ntango nanga awa naye kolia ozolia miliki nanga oya komelaka mpe ti awa inyamilaka monene azwi yango etikali natiki yango nakomi soko 6 heures si nakomi mindoka ata ozwaki miliki yango ntongo boye ntongo baki famille malgré bakoma mikemike ezalaka te mira ezalaki na karactère moko osipote mpe ifo ozala azalaka babiloko moko ya koningana soki tozala baba akolinga bina kasi soki bazolinga bongo te ti tokabwana tokobebana kaka mira evanda nakovanda kovanda boni bodisite ezali kodisite teke oyo ya koyinana te ya ndenge famille ezalaka ndenge famille ezalaka Voilà. Merci beaucoup. Ça fait mal. On doit comprendre l'émission. Voilà. Maman étoile photo Tikayo parce que ça fait très mal. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Abonnez-vous.